Non, non, tu n'as fini. Omoni so na fingi yo nga so na fungoli yango fingi yo na ebiti na ofinga mno bloko ba finga wana te ya kala te elo no fingo no yo mo omituna afingi nga tu ezenga te minaza moni bien éduqué baba bien éduqué na parmi d'accord na pas de faites attention makasi travail penda tibo ya ko finga kana bo finga kama faites attention mukolo nona lamuka ti yo bosala babu bosala kana mukono lamuka bokamwa mbote pina bokamwa nga bozo pina tabo kumaka mikono lamuka bonjour da tibo ya ko finga kana bo finga kama faites attention mukolo nona lamuka ti yo bosala babu bosala kana mukono lamuka bokamwa mbote pina bokamwa nga bozo pina tabo kumaka mikono lamuka bonjour. Maman Moroté, Maman Ray Goshi, Poutine de l'écriture, la reine mère, en tout cas VIP internationale, Poutine de l'écriture, anniversaire à Zalaraté, maman, aux colonisé partout, donc partout vraiment ce qu'on lobby, aux senti bambolombo, le fuma kangamuna on a bango. On a bango, ils ont aussi le temps archive basale, ils ont donc ils ont le cas bloc à groupe Simba. Et pardon, il y a un groupe Salongo. Groupe Salongo à l'époque. Il y a un bango sur l'année majorité paysa. Net bablo ka Belleville sur l'année ya Kaleza. Ya yango etoza. Ennemi li bosso a via Belleville zanan. Vesilas. Moto li bosso Belleville a Salazala a fabriquer na maboko nenani. Vesilas. Sexy banate aza mwasi aza mobali donc Simba koto yozo yeba formete bazokanga bango likola ba immeuble muninga mobali sala bango ta brevia sablo ko sala kana comme okasi bato bazo comprendre ndene na okende nango ba position ba ezo yeba na te ba position aza mobali aza mwasi muninga mobali bakange likola immeuble donc moi blongo mo ya bongo ozo comprendre source te déjà que malédiction ça na ngambu na yo parce que tu vas vendre ba oyeba vraiment pour ba tu misu soko vandi bo otali et comment ki akufeli lundi après jeudi akufeli lisusu après samedi akufeli lisusu ozomona donc bango comment ki lokola moi nini moi plus mo lieu de refuge quoi donc sera beti machine atali que ba pesa nga lundi alekisi mardi mercredi aye lisusu alekisi jeudi vendredi aye alekisi samedi lundi aye omona siko na moment na ntango bazweli mwa mesure mo boye baningi baencadre batali so basengaka boye eza mabe omoni motu wana mabe koti efe kotoma mokili eyebaka eza yo mpona biso na parke Belleville oya siko osila to yatindaka ngai te emefuna canalize te mabe na bango moko ezobima na posa na miso ya bato mosusu bamilobaka ngai nazala mama bapasha nazala mama bapasha ke nazala lesbienne na internet oyokango te yo ozolobaka na vino mobimba yo tya lolemo te yo simba libele te katala iso yo salango te lelo ganga film ebandi ebandeli wa en tout cas bandeli wa nayoki pasi nayoki na soni yo babenga dadi mpona nini nzambe te nzambe bameziraka ye te yango moni nzambe abwaka Egypte
Aboaka chips. basalaka na nzambe comparaison te yaya. OK. Alors ozomona nzambe ayeba kolekisa mutu na kanal ya mutu. Les gars n'ont pas Moïse. Pour vous quatre main rouge. Pour que le terre promise. Yango moni bakota te ya promise te. OK. Donc on a naloba na yo belle vie ya Moïse apasoli mai pa okufa abundisaka nzambe te na okoso te moni makambo na lobi no lelo kangango babundisa nzambe te ntango olingi osala eloko moko mpo mokili ebetelo mabongo bamona ekosali bien mosala suki ya rétroviseur na yo mpo nazala oyo naza boye mwana mwasi afongoli makolo na botinga leki babotaka yaya ta leki abotaka yaya ta ngo oloba nini wana obongo azaka ye moko ya sisi belvi aboti ekumani aboti ya sisi aboti mwasi wana te yaya tika na kati ya YouTube mère chaîne et pardon film nini oyo epata makasi oyo penaka te chaîne oyo penanga ekorata yango te bien ke na bana ya kolinga ye ntango deya tourne na CD na lelo to na kala na YouTube lelo ya mère na lelo ya kala eza asime parce que na asime eloko Bellevue na vini basali yango eloko nga ekomelanga na vie etikalanga mauvais souvenir tant on atalaki asime na tala esu na oka esu pasi makasi mais nzambe azwa lokomo parce que Poutine ayaka kotalisa biso baréalité ya bato ya mokili bazala ndenge po découvrir réalité ekobima na poasa ekobima na poasa na vandi na tanyabi biso tokanisaka kaka ke mbanda ya nani ezalaka je respire toka je respire te baze belé pardon badi otika Bellevue kimia obombi pe trop lelo ndenge basala sele pa ma Bellevue so neti banani me ya baze belé ozomona lo bato misusu lelo boye balobi bato baza basendi mais lelo mpo batema bastructure nyonso to baza nango wana baleka nzela bela po babengi basendi pour bazar lelo bazar eza maman Bellevue mais oui yebisa ngai américain ngoma mais histoire ozo sur la histoire mais maman sans ba référence au monte tozo bonga mo mukile ya naza kuna ta calculer ba komo na bango te naza ta na komo na bango te oya nani oyo ovie silasi oya nani oyo oya tele nana ta na bango te lelo zu ba ligne moko zu ba valeur moko tala biso bato toza reconnaissance yango moni nzambe asa biso toujours chic lai na loba no pani mo to wangana isate to ndima bato yango mona kote kuna zo bate muto libumo ezo vimba bonene auto ko bota na butu auto ne ndoka auto bota na butu te place mai mo ebima isate vimbisi libumo boyeba ni bolinga bosala na comprendre bien te on comprendre ngoto da seleki te lelo pa akomi po kosala makambo boye eza grâce à Bellevue des fois non yebiso baza koto nazoloba na papa place yo moni kotyaka kacha sikoyo lelo baofanda na kiti mpona kofinga Bellevue yo ozokombattre mama aboti yo bozalaka na groupe simba bozalaka na makambo te yo yebisanga banani wana bazwi makambo wana babunga yaya tala baza bato moboma lo masoka vandi mamitali abite nga na lie loso na madeso na lie na poisson pembeni bravo Poutine bravo Bellevue tokoyeba bango na bizaleli nanu basili te
ntango eza masolo ya bato ya mayele 24 heures sur 24 heures s'abonner na yo okozwa information ndenge esengeli ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre epai ya Jemima Ibele. Ravi de vous retrouver, mesdames et messieurs. Vous êtes sur Jemima Ibele Télévision également, moi Natsuka. Et merci de savoir que vous êtes là au Congo-Brazzaville, ainsi que partout mon fidèle ami, téléspectateurs, internautes. Bonjour, bonsoir. Ça dépendrait de l'heure à laquelle vous allez tomber sur cette très belle vidéo présentée par les vôtres américains Ngoma. Et merci à vous tous infiniment de votre patience, surtout la confiance et la fidélité que vous nous accordez jusqu'à ce jour. Surtout la plus belle des façons que vous nous propulsez, c'est d'aimer, commenter, partager, aimer nos émissions. Surtout abonnez-vous massivement pour que nous atteignions une très bonne envergure. Je pense directement à une personne noble pour moi, Jonathan Ngoma Grand Lion. J'ai dit un grand merci aussi à Gédéon Nanga, Drogba, MVP que j'aime beaucoup. Un grand merci aussi à Benelutumba, un grand merci à Paris Seporalingoma. En tout cas, ravi de savoir que je suis sur ces très beaux plateaux pour parler des actualités avec Bianca Zanga, moi en tout cas famille Bota, avec lui qu'on aura quand même le temps de parler sur les analyses concernant Maman Bellevue aussi, d'autres actualités ou d'autres informations qui pourront quand même toucher la toile. Bianca Zanga, on est avec vous sur ces très beaux plateaux déjà. Un beau tenayo, mais en angaï Pembe. Vraiment, Américain Ngoma, bonjour, bonjour, Naba Melomane, Ignace Balingarabiso. Merci na famille Bota Mobimba, place Ignace Bozouami, vraiment. Famille Bota Oye, merci à Poutine de l'écriture, Bellevue Télévision, Maman Morote, Maman Ray Goshi, Poutine de l'écriture, la reine mère. En tout cas, VIP international, Poutine de l'écriture, anniversaire à Zalrate, maman, aux colonisés partout, donc partout, vraiment, ce qu'on lobby, aux senti Bambolombo, le Fouba Kangamouna, Bango. Et merci beaucoup, na Dongolé Sanzamba Versace. Pourquoi pas Odette Lessa, maman, la Leslie. Un grand merci à Niki Lessa, Mifi Lessa, Moté, Maya Papi, Irène qui a louta Moté, ma Richard. Merci à toi, Nadine qui a louta, Joseli qui a louta, Karine Zanga, Patricia Branco, Agent César Moko, Adage Lubandia de Turquie, Luanda. Turquie, Paris et pas Ewapi Rose Mengaza, Libibi Chemouswamba, Ipoupa Décoration, merci na le roi célèbre Christian Ngoma, vraiment, et Américain Ngoma, ma question et puis Biano Yangai. Voilà, merci beaucoup Bianca Zanga, comme et toujours. Moi trop en tant que communicatrice à Maman Bellevue, en tout cas je suis encore ravi Talaga et Bandi la semaine, en tout cas tout partager et quand même connaissance ensemble na Bandi Kobarota la biso Bianca Zanga boni d'abord famille boni maman boni de connaissance qui déjà na hôpital, est-ce que ça évolue quand même? Oui, ça va vraiment, Dieu fait grâce. Nangolo Nzambe, Nzambalo la zobomba zobatela, bah changement vraiment ezali donc avec Dieu tu es qui espère ils pas na encore 15 jours. En tout cas, il y a 15 jours d'hôpital, il y a 15 jours on a Nzamba la grâce bima vraiment convenablement. Donc, en tout cas, famille Bota, merci beaucoup à la maman Chéra moi aussi, merci à maman José Lussadissou, merci à maman Annie Super. Et bon séjour à toi, maman Annie Super. Et merci à mamie Tadina, en tout cas, la grande H, maman Sakina, maman Gina Mabiala, maman Ewin. Un grand merci à papa Godard Eliko, papa Alengui, vraiment, famille Bota Mobimba. En tout cas, donc, l'hôpital Nzambalo Lazosala, baza bien, Dieu fait grâce. Voilà, merci beaucoup, Bianca Zanga, et surtout, on va parler un peu de sœur Marie-Hélène. Moi, Ndere Zalaga, tu as analysé na souka film, mais moi, sur le bata, un mot par rapport à film, Ndenge Zo évolué. Non, film est évolué, ça va, film est bien. Tu sais quand on a abonné na biso. Merci na Sophia Lizitou, merci na Fifi Tamba, merci na Léa Mungu, merci na Kevin Mata, merci beaucoup na Jocelyne Maïnga. Merci beaucoup pour ça que nos films ezawana na Bella.
biso tosala commentaire à film te yo moto otala film merci na bandeko na ntangi kombo wana parce que bango batalaki film bazokatela bazoyebisanga na baparti oyo batala film mwana suka totalaki film parti ya mutu boye mwana suka osanti ke bato bazopesa déjà azwa parti en tout cas tocontinue bongo tobaki film biso tokosala kaka donc babenga yango nini analyse na résumé ya film ya mobimba en tout cas likez commenter bozala jamais dessus na bela. Voilà, merci beaucoup bozala jamais dessus na Belle Vie Télévision. En tout cas ça évolue très bien et il y a pas mal des artistes au bazo ça la bon boulot au bazo contribuer pour l'évolution ya Maman Belle Vie, on est ravis. Bien kazanga to seulement une question à Maman Belle Vie nazana yo lelo bien que tu un peu d'actualité mususu moment to l'appelle moi Maman Belle Vie moi trop au bando ta la Maman Belle Vie depuis quand? Bon, Maman Belle Vie, d'abord on appelle ici Bambote, na maître Moko, na Racha Fikine, maître Doki. Babi omutuka no baloka na famille so yena ngona Fikine chez maître Doki mutuka tambola. Solo. Na loba na. Yé pas maître Doki ba aventure te. Na mona na ba tete bateau yakawa. En tout cas vraiment toya biso ni atuna Fikine pas mettre deux qui mituka na biso jamais. Salutations à mettre deux qui en tout cas pour na pour ça jamais dessus. Maman Belle Vie nga na bando tale moi kala. Ils ont à part non na groupe Simba. Toi pas maman na biso via. Ils ont na film moko ya Nzonding et pas Major Zolo Zolo. Azalaka grande sœur ya DiCaprio, bana ya papa Alain. Maman bango kufaka mbanda maman bango ezalaka ebakata natala film wana na biso ndekolanga mobala sana hôpital alinga Belle Vie mkola film wana Botala ensemble. Poto biso tozana ba CD ya Major Zolo Zolo na biso écrit par Belle Vie à l'époque. À l'époque. Ce que nous avons film et ça a linga Belle Vie. Attends, on a Belle Vie là bas rebellé. Mais histoire à film maintenant Belle Vie comment Kazaka Yaya DiCaprio baza bana ya papa Alain film maintenant est marquant na vanda na tala au senti mutu ami pesi am esprit. Moi mère a joué un rôle ni. A joué ka bazaka na mbongo ibakata nyokola bango ibakata bengala ba on ndako na DiCaprio. À côté na baola na camarade ne mon école ba criminel ba ba côté ba violer Belle Vie donc triste. Non pas bravo Poutine. Bravo Belle Vie. On a YouTube était. On a YouTube était. Tala tout le ba na to kana TVT tout le ba biloko moko boy peut-être pas mokile yo kabiso mokile mon abiso te. Très bien. Belle Vie nenga za bongo atika ba histoire. Archive. Eze belé. On a payé film, on a payé si bateau déjà na kwa leli na film wana. C'est ba ko atana ba na ba YouTube ba zomo a partir ba ko tsa on peut ata ba biso to ke luka total. Eza nango. Eza vraiment, eza pas Major Zolo Zolo eza nango. Très bien. Eza nango vraiment. Ya nango. Au moins le cas ba Belle Vie wana ba ko le ka ba inapercité. Aussi longtemps ba valeur na bango eza aussi longtemps ba archive ba sala eza za donc eza le cas bloc à groupe Simba. Et pardon, groupe Salongo. Groupe Salongo à l'époque. Okay. À l'époque, Babiloko na bango sur l'année majorité pesa. Net Babiloko Belle Vie sur l'année li Kaleza. Très bien. Belle Vie ça là ni pièce mo bazara ba tchel na muchop ba ta ba jipa mukuse ba tema liboso pa du peuple. Muchop pas tourner pe na Bella. Non? Oh, oui, ça Bella azana. Bon muchop a tourner ka na Bella. OK. Donc on a tourné déjà à l'époque. À l'époque déjà. OK. Ozomona babiloko Belle Vie tika ya tika so to bien no lobela Belle Vie to ko adorer na babiloko nyonso tout o ezake oyekut na simete oyekut na Sœur Marie-Hélène te obano zonga net na film ba kabal obano zonga net na ba film net ba nini ba na kati ya YouTube ya mère chaîne YouTube ya mère si oyena ba Pisson ba Josué osomona nini ba spiritus on sentit que ba film ya hôtel moi sona te ya tika na kati ya YouTube ya mère chaîne et pardon film nini o epata o makasi o benangete
chaîne open nga ko rata ngo te bien que na bana da ko linga et tant de tourner na CD na lelo to na kala na YouTube lelo ya mère na lelo akala eza simé parce que na simé eloko Belleville na vini ba sali yango eloko nga ikomelanga na vie etikala nga mauvais souvenir tant on atala ki simé na tala suna ka sou pasi makasi mais nzambaza lokomo parce que Poutine ayaka ko talisa biso ba réalité bata mokinde bazala ndenge pour découvrir réalité. OK. Déjà avec Belleville, en tout cas, on a l'impression de découvrir moi, l'isolo, moi, mon qui est naïo, parce que t'as la rara, tu te rappelles tant que le bélarama, votre moi, belé, ah, voilà, tout ça, na promotion, il y a maman Belleville. Na maman Belleville, quels sont les bateaux au Yébaka, avant même yo comment le béla maman Belleville, et sans que au transcrire, c'est bango bien, au déranger bango, mais justement que au solo là que, mais tel bateau est histoire, parce qu'il y a des gens où, dans mon arabe, nous sommes dans la chaîne, sont au Pakala, bissi que belé, bah bah source, mais bango t'es bateau banara pour ma Belleville, donc on découvre ma réalité, mouké, et ça la chose très bien. Non, na kokozwa ndeko na biso Jimmy mwana lemba. OK. Na kokozwa Ida. Baza ebele. Basé belé vraiment. Bango déjà babandaka na maman à Belleville. Non ba Ida ba eko ya Jimmy mwana lemba bandaka na ye Marina Laba papa na biso Lianza basé belé ka. Basé belé. Alors on a côté il y a bandeko na ba star. Alors quels sont ba communicateurs ou bien communicateur na ba communicatrice dans l'ensemble ça na généralisé bango au bazaki lokola yo ndongo sala musala bo que ce soit azaki artiste que ce soit azaki communicateur simple parce qu'il y a des gens au jouer le même rôle en même temps communicateur en même temps qui peut star à contribuer na kata bela rosa banani oyo lope balongwana au bazati lelo au bazaka na mère à l'époque avant même yo banda musala bon Rémi Kovodor les lois à la mère Azana mère, Prince Luamba, Azana mère, de Mar Nyangi, Azana mère, Jerry Kobetox, Azana mère, Jema Ibele, Azana mère. On est sous. Non, Namoko, Azana mère. Et puis, on a mis son nom, on a Tonton Tadinga Lapa, Yam Siambe, Tonton Moon, Mundirba, Samiga Amba, Pamela Matondo, Mamou Moulouba, Néomona Patricia, Néomona Riana Solé, Clarisse Plasma. Son a bon sanité, hein? Et dit Pinepe le loyer, donc. Voilà. Et bon, Bazaki n'a pas balongwa. Ah, ya. Au moins, la vie. Te bato babonga bango bazate ba yebi biso ni atunde tozalati bato misu ba mibenga kutunga na porte parole ya famille Libota na porte parole ya Belleville ozomona na porte parole ya Belleville vi linga mutu ndongo koteli mutu ozomona vi ko linga mutu teke po mutu apesa 10 francs po mutu apesa 100 francs na moment o mutu aza nango te to mutu apesi yo te obosani bolamo mutu nyonso mpona mabe ya mutu moko yango moi bato misu moi baza na bela ezate exemple banane to solo to qui to zo monta mo kena mère to solo là na calculer bango vraiment te bazaka ebele bola moleki ebele bien mabele ebele bango sikondi bato baoyeba bango siko bato baovanda baoyeba vraiment po bato misusu kovandi botali ekomaki akufeli lendi après jeudi akufeli lisusu après samedi akufeli lisusu ozomona donc bango ekomaki lokola moi nini moi plus moko lieu de refuge quoi donc soki abeti machine ataliki bapesaki nga lendi alekisi mardi mercredi aye lisusu alekisi jeudi vendredi aye alekisi samedi lundi aye omona siko na moment na ntango bazweli omwa mesure moko boye balingi baencadre batali soki basengaka boye te eza mabe omoni motu wana mabe mais wana mare abeti ye kara bien bapesi ye conseil ke basengaka yaya ata kutu babeti yo kara ata kutu balobi na yo moko conscience na yo fo yoka soni ozomona tala naloba na eloko moko boye naloba na eloko moko boye
américain ngoma mone toza boye na vie tosalaka basemblant te. Très bien. Ozomona tosalaka semblant te lokola ke ngai nde naza boye nalingaka jemima ibele makasi soko paso lomoni makina na nga meyekoma jemima ibele me mokolo jemima ibele mosusu nazwa na pota jemima ibele apesa nga ata $100 jemima apesi nga te obi bolamwa jemima na kundi yango ozomona bolamba jemima nyonso na kokunda ngo mpo nini namoni ka mabe moko boye namoni ka na mama moko boye jemima azalaki nango te namoni ka jemima mbama te jemima aza mabe apienga te mpo na nini ndenge basala sele pa ma belle vie so neti banani me baze bele ozomona lo bato misusu lelo boye balobi bato baza basendi mais lelo mpo batema bastructure nyonso to baza nango wana baleka nzela bela mpo babengi basendi mpo bazala lelo baza eza mama belle vie. Mais oui yebisa ngai américain ngoma mais histoire ozosola histoire mais mama sans référence au mote tozobonga mo moke ya naza kuna ta okalikile bakomona bango te naza ta na komona bango te oya nani oyo ovie silasi oya nani oyo oya tele nana ta na bango te beaucoup plus na olobaka lelo mpo tomona bachaîne wana mingi lelo exemplaire boye mpo belle vie asalaka publicité abonné pa lipa mateko fele abonné pas de non akwanga abonné ko lipa mateko fele zanga bakombo mère zanga na ngai nga tanto ana yo okay na ngapena bomo na bino moko nga na boya na ngai américain teto ba senga ba référendum ba ko modika tolo ba neti likamba solo neti lelo ya sisi si la uka bon ozomona tozo ndeti lelo succès oya nga koma nango ase mesure ta mesure na nzambe te nzambe ba mesure ka ete yango moni nzambe abwaka Egypte basala na nzambe comparaison te yaya ozomona nzambe ayeba kolekisa mutu na kanal ya mutu les gars n'ont pas Moïse pour bokata mer rouge yango moni bakota te ya promise te naloba na yo belle vie ya Moïse apasoli mai pa bonjour pasteur apasoli mai pa abeti nzete mai efongwami bato bakatisi bana Israel bakatisi mais baégyptien toyekoyeba bango lelo ensemble dans l'Égypte. Oui, bana Israël. Tout le monde a bango nyoto bazaka bana Israël. Yango passer Moïse ya yimba. Na ngambo Egypto molili na ngambo Israël pole bimi bisika Yesu avandaka banaka. Présence nae. Nazo yebisa yo, ne pole ya belle vie. Nzamba otala nzamba baby lelo moto azozwa $100 na facilité c'est grâce à ma fille belle vie tata oyo toyeba position tata deux fois position yeba na raté lelo pas comme akomi po kosala makambo boye eza grâce à belle vie deux fois non yebiso baza koto nazoloba na papa space yo mono ko tchaka kacha sikoyo lelo ba ovanda na kiti pona kofinga belle vie yozo combattre maman aboti yo bozaka na groupe simba bozaka na makambo te bana groupe simba makambo yo yebisanga banani wana bazwi makambo wana bangono te me babunga ya tosola tala baza bato mobo malo masoka vandi mamitali abite nga na lieloso na madeso na lena poisson pembeni bravo Poutine bravo belle vie tokoyeba bango na bizaleli nanu basili te bazananu na bazolonga peka asikolonga kota mama belle ya nzamba lobi différence ezala entre bana nanga na ba oyanga te mais voilà yango ezomonana wa yango ezomonana nzambe vraiment sala abike na olakisa bino ba oyanga na ba oyanga te yango toza ndemo pe na kama mama belle vie ba oyeba omonana ya yango toza ennemi liboso ya vie ya belle vie za nani Vesilasi
moto a liboso belle vie à sala zala a fabriqué na maboko nenani besilasi. Est-ce que n'a pas logique na solo boîte SMS pas comment na ah peut-être que makele autour wana il faut totuna papa na biso de la foi. Peut-être yenda koko yebisa biso. Bon, il y a joué un rôle ni na kati wana papa de la foi. Yenda za pasteur na biso. Aza pasteur biso nyonso to. Biso nyonso to. Nangambo. Biso nyonso. Ah. Yenda mta mieux placé pour répondre biso vraiment ce qui ba sololaka, to ba sololaka te. Mais ba sala rassembler te na vie. Basala rassembler ko ba sala rassembler te na vie. Tango bato bakomono babaye yo okoti na monde si je savais na salaka boye pona nini na lobaka boye pona nini tango olingo se eloko mo boye po mokili ebetelo maboko bamona ekosali bien nasala soute sa rétroviseur na yo mpo nazala oyo naza boye mwana mwasi afongoli makolo na botinga leki pa botaka yata leki abotaka yata ngo loba nini wana obonga saka ye moko ya sisi Belva aboti kumani aboti ya sisi aboti tika to vanda Belva boti bango baze belo Belva boti bango na maternité bela ya ba otanga na misapi onoloba na yo omona na maternité bela ba otanga na misapi ba combattre mama te oza modi et la parcours na oko yango moni moi miki mususu ba sexe yeba na te aza mwasi aza mobali donc simba koto yozo yeba forme te bazokanga bango likola ba immeuble muninga mobali ça on t'a brevet assemblé au ça là comme o kasi bato baso comprendre ndé na okende nango ba position ba ezo yeba na te ba position aza mobali aza mwasi muninga mobali bakange likola immeuble donc moi biloko mo ya bongo ozo comprendre source te déjà que malédiction ça na ngambu na yo ba combattre mama te mama akangelo makolo ta botio na miso abata apesa pe chance ozala yo fingi mais non malédiction non yebiso il fait non peso mona déjà ils ont mona nati ba pasoro ba tu ba tabo no kwana ndazaka boye osala ngona kukume bimi na poisa ke bato otanga komboni tangati tango zoya est-ce que les murs des oreilles les murs des oreilles les gens voient ba masque no ba abréviation les gens voient tango ya zoya est-ce que atali rétroviseur neto yebi ponga na zaboye oza des fois na yebi yo na yebi na mobali na yo pona na source na information bien des fois na oyebi na casquette na ki bo mwasi wana oyebi na mobali na casquette como ya mwasi na casquette ki mobali muninga no mobali OK oh yo no loba tangu bango bazoya le mur des oreilles yeba kaza na batu mususu akokufa likwa belle vie. OK. Ozomona. Nisi ba Bianca. Na oyebisa yo. Fou de reine. Ke ba pelo belo mo besoin. Ya ngani na zaboye, na za neloko moko te. Aussi longtemps que tu master Bwimbo akomaka ba asala ba gag et moi que ba filmer na tourner pété. Mais na za ka fier, yo beta tolo na mwana master. O tourner un peu théâtre. Oh non lo banoti. O mona. Et ça li ba temps papa na nga obenga nga te. O travail peut-être ngape na posa pe mo bende boyne pede na dosa pe ba gag bo ngape moni pe ke ngape na papa na nga to tourner pe gag. Ozo mona e mona o ka pasi. Mais so na vandi bo na vandi na tala dans yeba kanga lelo pona lo bata A B C D. C'est grâce à Master. On a formé comment une belle phrase. C'est grâce à Master. On a le baki tokobo. C'est grâce à Master. Donc, je suis reconnaissante. Donc, vous êtes présent. Oui, c'est grâce à Master Brimbo. Quand tu as sans tabou, c'est grâce à Belle Vie. Le long, je vais ligner mon je vais valeur mon robot. T'as la bise, tu as reconnaissance. Il y a un monde nzambe. Alors, ça, c'est toujours chic.
lai naoloba no mpo nini moyo towangana eza te tondima bato yango omona kote kuna ozoyeba te moto libumu ezovimba bonene otokobota na butu otonde nzoka otobota na butu te place mai moyebima eza te evimbisi libumu boyeba nini bolinga bosala okokomprendre yango te dasi eleki ezonga te omona moto mosu omonaka mutu ta libumu ezovimba ndenge nini abotaka na butu to ne ote abotaka na butu te ok nzoka ne place moyebima eza te ozomiyeba te eza na oyebisa moto soki ovanda ofingi belle-vie parce que otala parcours avi na yo ovanda bo ozotala nga motu oyo soki naza bo eza mpona mwana mwasi wana ye na vi tozala bainkato yango moni nzambe aboka satan na se nzambe asali pema yo osala nzambe abi jamais nakokabola gloire na ngai na yo te fo kita na se eloka babelle-vie mokabola gloire nde na bango eza te ata bolobi silasa papa na biso kabila mosu takosola ta belle-vie boyoka te ata na bafilme ebima te mpona profite kaka mpona koboka peut-être aza kutu na ta wana te biso toyaka na siloga moi ebimaka mpona mutu nyonso nalela mpe slogan fort moi eza mpona mutu nyonso eza mpona eloko moko eza très capital na vie ya mutu epesa espoir eza mpo nzambe abimisaka moi mpona mutu nyonso mais yo soki okalikile moi no ebimaka ndenge nini moi c'est pour tout le monde yo soki ofo luka omiyeba moi na ngai etelemaka na este na l'oueste na sud to wapi apesa bénédiction pour tout le monde yango moni bokoka kosaisi baopportunité te ozala na mbongo moyeba te na mbongo onasala nango nini sans réflexion motema mabe keto ngaka nazala ngaka navanda ngaka nalia ngaka balinganga bayina ye yoka ti so oyinisi belle-vie pa bato ozwa nini motema motu nzambe moto ayebaka yango américain nakosa o te na komba nzambe so nakosi lelo toza soki le 8 si je me trompe pas le 9 déjà alors le 9 hein? En tout cas merci soki nakosi nzambe atutanga batutanga mwana mutuka na mona na te ona oloba ngo eza na tv si réellement belle-vie avandisa mutu na kita tinda mutu fingelanga mutu nzambe apinir belle-vie mais soki belle-vie aza innocente atindaka mutu te nga na bilobaloba na nga mona fai na kiti naoloba bilobaloba na nga loba mabe mo mpona belle-vie zwa belle-vie mais so belle-vie ayebi yango te bakokangoka nde bakangaki likwa balcon ya turo nde bafilme okomprendre te moto afilme baboyika na révélation mo ezala na mer ozobomba ngo parce que yayebi ke y a déjà un artiste au père lobaki onke te na longo na ngai esika bapesaka biso mbongo to kofingela bato biloko mwa bongo soki oyo ozobimisa wana estce naloba na eloko mo boya si réellement belle-vie apesaka bato mbongo bafinga bato olongwa te mposo ozwi mbongo mokie si réellement neti nga boye nde nafinga makasi boye nalinga nalonga belaka si réellement belle-vie apesanga mbongo mwa nafinga yaya to mafinga emata ti oyebino mpe kofingaka te nalobi teke ndenge bato balobaka napesi exemple soki si réellement ngai nazwaka mbongo ya kofinga ti eke belle-vie afutanga mbo mpo nde nafingaka bato yaya to mafinga esani mpona kokende lukelo mwa yango ya detail mpona otanga kombono nayebi etuti ekoti efe koto mwa mokili eyebaka eza yo mpona yebi so na parke belle-vie oya siko sino to yatindaka ngai te emefuna canalize ti mabe na bango moko ezobima na posa na miso ya bato mosusu bamilobaka ngai nazala mama bapasha nazala mama bapasha ke nazala lesbienne na internet oyokango te nandima na ngai te Ernest Itumba ke nazala lesbienne tala nzambe ndenge alalaka te nzambe alobi te mwana na ngai koyoka tatualite o te il faut tanga nani kombo nzambe na ngai bakombo ngo bima déjà oyebisa oyo navandi natali Sainte Thérèse na leli yo ozolobake na vino mobimba yo tya lolemo te
Yo simba libele te. Katala iso yo salango te. Lelo ganga film bandi. Et bandeli wa. Ah. En tout cas, bandeli wa. Naoki pasi. Naoki na soni. Yo babengo dadi pona nini? Ok, comment? Ah, ozo comprendre? Yo babengo dadi, neti nga na fa na nga babenga dadi ba ndeni. Moi c'est toro boloko nga babenga dadi pona nini? Na boya. Tika mami. Mami, mommy. Oyoyo. Daddy. What? What a music, eh? Daddy. Oyo, siko s'intéresse à wangana. Abokela nango mututi. Abokela bango po toyeba qu'un jour ekebima. Alors prophétie mo révélation royale. Mona na ba finga na TV oya mwasi wana. Awuanga na pe nga kutu na yebi yango te na sala ngote menzoka teta tourna ma tournevis. Nani? Abalola bantene akenda na ba CCTV akenda na babole kanzulama asala tout. Mais le vérité ko. Mona nani da. Oh. Awanga na ona nani? Moyo taka take that moyo taka take that moyo taka take that moyo obiti mamoyo tu nti mamoyo bien te très bien mozo compagnie na moyo te ndeni ezo mikebi ezo ndipo ebinze mamoyo ya moyo tu ah moyo pas ça de comprendre voir on ndenge yala mabe yango moni bizaleli ya batu nzamba lobi tango moko finga mwana nga ya bino peke sa nini ekobima na poisa ekobima na poisa na vandi na tanya bi biso kanta kaka ke mbanda ya nani ezaka je respire toka je respire te baze belé. Pardon badi. Otika belle vie kimia. Obombi pe trop le lo mais le moni mais na casquette mo lo roi ba esa ke soka tangi ka mo déjà ezaza libanda ozolanda ombango. Tala. Na ba ne lo mo boya. Solo ko? Nya biso lo mo boya solo. Omoni ba biso oyo. Tozara d'après. Elle est plutôt prête. Elle sera déjà prête. Ozomona. Yango mona ebisio Sainte Thérèse. Alobaka ye na vie na ye azama ba pasha. Mais l'autre ekomona moyo takatiki na takata moyo takatiki takata. Ozomona. Na oyebiso talaka rétroviseur. Yesu aloba oyo ayeba sali sumu tazo libanga abamba mwasi ya ndumba siko yo mto sala ngoto sali libanga bamba belle vite ndima so ke zongelo ya munene te. Merci beaucoup Bianca Zang. En tout cas on nous signale qu'on va bien sûr clôturer cette émission. Je ne sais pas au classé Maman Belle Vie la 45e position lelo surtout autant parmi ba grands scénaristes lelo. Yebsanga adiva faire reine azanani. Reine elle quoi première dame. Bazara moi par rapport te bazate par rapport au morte. Roi za roi, reine président de la République à président de la République. Pour royauté nenge sa bongo soki lokola roi nini oyo et pas na biso. E bano kita kaka soki mwana ina yote mwana nanga. Soki mwana nanga te mwana leki na bisa suka. Soki yete mwana bo e bano zaka bo yango moni reine Angleterre. Baka bango wana. Famille royale. Parce que moi, il y a reine Azanan. Princesse Kolelo, tu retiens Dozo. Princesse Dozo. Exact, mais tu vas reconnaître. Dozo, on a et Cardozo. Les belés, on a donc. Ils vendent pas Cardozo. Et Cardozo? Yoto, autant ma fille Cardozo te. Mais on ma tata. Cardozo binarate. Para. Au!
Tabi na ngote. Et quand on comme un film, yo bin sa biso loka ba habité de moko pusa kuna, yo moko benda na pwani. Non rasi muto maman fongola ri makolo pa bota yende ntoko za princesse. Bo soya to chewa. Kende na luzumu. Ba kende na luzumu. To biso bango te biso beza ko bota ba na impolite. Belle robot à bas nous va rebondir, c'était jamais. Et là on peut moi nous remina au bocha piken. Au kufa. Abondi saranzambe te. Na ko so to moi makam na lobino lelo kangango. Mabondi saranzambe te. Na oye biso babondi saranzambe te. So bondi sinzambo kota la monde si je savais. Donc na nenga art dramatique na Congo Belvin Nzambe. Pourquoi c'était merci? Voilà, les mots qui conviennent. Je suis fière à côté de Bellard. Solo. Ya munene ya majuscule ya minuscule merci beaucoup Cardozo ça blo mo boye et mona na miso bato bino boye oyele biso ba film moko boye ndoko andeti kanga bana bitenzi wana moni bana bitenzi wana bona mona bitenzi aliaka te mutu aliaka mutu mona bitenzi ato tie mwana popi na ni to mona ba artificiel basami basa ba artificiel assis la pile. Assis là, à comment décharger? Ah, on comprend, hein? Mais après ça, comment bazar artificiel, ma copie collée à Belleville, Belleville les gratuits qui ndelo, Belleville qui le boum machin, et puis c'est bateau chimie. Bango peut faire les grands la Belleville. Bango non basa le lo mo était Belleville ça la copie collée à bango. Pourquoi bango bani bazar ka ba copie collée à Belleville? Bako luka ba nzana bango mususu te. Merci beaucoup Bianca Zang, en tout cas, Kosola Boy, ça l'a bien pour avoir quand même connaissance. Et je ne sais pas s'il y a mot à dire également, s'il y a aussi des dédicaces à faire, ça sera important. Vraiment, merci beaucoup. Naïmo Poutine de l'écriture à Belleville Télévision, Maman Morote, Maman Rai Goshi, en tout cas, la reine mère, VIP internationale, Belinda Kandi. En tout cas, il comme Yokani. Merci beaucoup à mon vieux propre Jean-Paul Kapinga, ma maman Nancy. Un grand merci à mauvais propre Tito da Costa. Merci beaucoup à la maman chérie à moi aussi. Merci à Jana Banaka, à Rodrigue Bangala na Italie. Merci beaucoup à Johnny Lema Aquarium et Kilo à Congo. Un grand merci à Nenen Zimbi la brésilienne Doris Mwamani qui est la patronne. Rosimbo international Kabobo. Merci à toi Armeline Tumba. Miss Margot la patronne à Patiti Tengue et tonton grâce à Chico Sana. Merci à Nick Bams de Brazzaville. Merci à toi Chaco. Merci à Yomoko américain Mandi Bokanesinga. Merci à GI Télévision Yomoko DG Madame DG la chaîne. Merci à Exode Mickey qui derrière la caméra donc là la caméra mais là trop de cours. Voilà, merci beaucoup Bianca Zanga de passer chez nous, surtout notre invitation. Vous avez eu le temps de nous honorer. Je dirais un grand merci à l'assistance de tout le monde, surtout un grand merci à tout le monde qui nous avait suivis avec beaucoup d'attention. Je dis un grand merci surtout à celui-là qui nous donne le souffle de vie également, qui nous préserve de rester toujours en bonne santé. Notre Seigneur Jésus-Christ qui nous prête vie. Surtout un grand merci à notre caméraman puissant, caméraman à propre, Exode Mikebi. En tout cas, un grand merci à Gemma Ibele, gros bébé, elle-même la patronne de cette chaîne. Surtout un grand merci aussi à toute la famille Libota qui nous aime énormément. En tout cas, on est ensemble. Je dis un grand merci à mon vieux Jonathan Gomagralian. Surtout un grand merci aussi à Gédéon Nanga, Dorba MVP. Je vous aime, je vous love. Je dis un grand merci aussi à Paris Sepakalingomba. Un grand merci à mon ami Louance Kassi Don Jazzy depuis Canada. Surtout un grand merci aussi à vous. Aussi un grand merci aussi à mon ami Bouza Caleb. Si, je pense aussi à vous, l'artiste depuis les États-Unis. Tia, un grand merci aussi à
mes amis de Moloka, en tout cas, ça c'est ma ceinture surtout. Un grand merci aussi à vous, Tyson Maemba, mon collègue honorable. En tout cas, il y a vraiment beaucoup à faire avec vous. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner massivement, mesdames et messieurs. Surtout, aimez, commentez, ça nous fera énormément de plaisir. Prenez soin de vous, mesdames et messieurs. Au revoir. Kofinga tepo Jemima Ibele alobi aweza masolo ya bato mayele 24 heures sur 24 heures s'abonner na yo et consommer information ndenge esengeli ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre et pas ya Jemima Ibele.